Ah, oza ba parents te. Ba parents. Basalaka. Basalaka te. Pona ni basala te. Musala zaki. So na tangisa ko. Papa na. Ka bango. So bazwa mbongo wa batangisa ko. Basala musala moko te me. So musala moko ya ke ko teka, teka so batembela tete. Tala na caméra. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Voilà. Comme Bozo Landabiso, partout dans le monde, en cadre de tourisme, de Tambola, de Zana, commune ya Monga Fula. Toana commune ya Monga Fula. Balobi quartier Foire. Donc, côté Bozo Mona Oyoyo, toaka na Congo. Mais précisément, na commune ya Monga Fula. C'est-à-dire mboka na biso Congo eza munene. L'espace nyonso bozo mono yo eza non exploité. Donc c'est-à-dire si tu y na quartier Foire, toi na quartier Foire cadre éco du parcours bozo mono. L'espace vert eza tellement. Donc Congo ya munene. Tant bozo bongisaka programme bakonzi bazo bongisa programme ya ko bongisa Congo ezalaka na ba parti moko boye te kino moi ba coin moko boye côté bo mono ba bafanda kawa leto okite na cadre de qui moi tour pour que to la kisabiso secteur côté tozali na cadre ya éco du parcours ndebo moto zo kita. Voilà. Nous avons commune à Monga Fula, na quartier Foire. De Bozomona wana. Toujours au Ezaki. Wana kin na Congo. Donc, bato en Congo bande osumo basuyo. Botonga ka ba site touristique kotoyo. Yango esala bien. Koto sumutu mwa mbongo makasi aye asombi. Asali bablo moko boye mususu paye gouvernement pe eye bomonike epesi image ya bien. Donc les bozomona wana totambola. Donc sénateur toujours na cadre ya tourisme ko di parcours les bozomona Congo po eba mfoko tambola biso to pona biso ko tambola ka de moniteur tambola boy. Donc cadre kaka ya découverte quoi. Donc et l'autre ça ngo Congo mobimba prochainement bomona biso na boma na Matadi na ba Mwanda na to bandi ona nuna kin paso zomona oyoyo ezaka na bantsele te na ba bibu ate ba kote kuna ka te zalaka ba Congo tellement za munene ba place oyo za ba place ya ko exploiter ba continue biso mboka botala ate kote oyo oyaka boteli ba courant mona mo ba singa mo ba dede kita donc c'est que courir ça là nango mais faut malgré ça milieu vraiment reculer ça ka reculer na nyonso te. Donc il faut nzela pe zala ndeza boye ko kita boye faut pe ba moto beaucoup de na ba moto to mituka et faut ça là bien. Donc c'est-à-dire doa musika doa pina musika obomo basinga na bango ya courant yango basinga na bango ya courant obomo courant na bango ya ngoyo. Donc c'est ça quoi. Awa olona biloko usa maziba ici usa ba ferme na yo eza bina milemo ya ola ovanda osombi beti ba forage pona mai uche ba biloko ebele donc ça l'évolution en secteur vraiment. Donc quartier Foire commune ya Monga Fula yoka kombo Foire tango yoka Foire
Donc il faut que au monde ngo kwa na cadre tour diaspora toza libanda ya Congo tango ye luka oya otambola okufela raba côté mo boye spécialité quoi. Ouais. Tango ye faut que pe mona pe ba milliard ba boye. Donc c'est vraiment très important tant on a bana kuna na poto na cadre moi ba vacances bozo ya kapé kolakisa kabano ba botami na poto ba yebi ba secteur roté ba mona Congo grandeur ya mboka na biso. Voilà ba mbote na tone so bolanda biso et puis ope bolandi biso to bandoza laka boye suite aux 8 ans de bêtis parcours. Voilà. Toujours Zoé Matoko, le sénateur à vie de la presse, Mkonzami Bali, tout le monde. Bambote na ba oyangai maître Djourambo Malemba table Washington 4 fois prêtre grand état naminique. Et mon père Papigen Tolo de la vie. Il y a des Max Mayas l'homme invisible. Zakanayo toujours honorable Marcel Itakas. Patrick Landou fils de l'homme. Vraiment Kati. Ouais. Je m'aime la mami. Donc, à mon fils, bébé Gédéon, Mbotenao, la Souza, et Retiana Bokota. Voilà. Merci. Voilà. Merci, Bato Bolanda. On a pour la Netsebino Nazana, Pomina Monga Fula, na quartier Foire. Moi, on a autre chose, Sabino, Boumou Moussa Rosala. Alors, ça, la Boepo, Aluka, $12 pour foutre à man batina qui na classe. Bon, on a pour là. Non de botanga on a pour la mbula yango ezobeta nazo pour là. Ça n'est na pour la boy. Et ça rapona intérêt ya so pepe pour là. En tout cas, merci. Masa? Ndeni? Komono nani? Nani? Belbish. Ah, osa nini ya? Oteta mabanga kwa ni? Ah, kuna zambongo. Ko zambo, toza wapi boy? Ah, toza na Foire. Quartier Foire. Ya commune nini? Ah, toza na commune de Monga Fula. Otangaka? Otanga wapi? Na epide na Fula. Wa classe nini? 6e. Sko oteta mabanga pona ni yo mtotanga? Na teta mabanga pona zambongo. Mbongo nini? Kota msuba kwa senga miso mbongo na ekole. Ah, oza ba parent te? Na ba parent. Basalaka? Basalaka te. Pona ni basalaka te? Musala ezaki. So na atangisa ko? Ba parent na ni. Ka bango? Sko bazwa mbongo wa batangisa ko? Basala musala moko te me. So musala moko ya ke koteka, aketeka, so batembela te. Tala na kamera. Komo no biso nani? Komo na nga Belbish. Bato batala yo olingi nini parce que ndio to muna na sambulo oteta mabanga. Obike mabanga oyoyo esunga obo futa classe. Osunga ngai so basengi biso ndeti ma travail manuel na kasi. Ah. So bato batala okolo bani, so ba ko sungo ba sungo na nini? Wande na rolo bate. Wapo sa lisungite? Ona posa lisungite? Da osala no gabu Bosi mutu mwa mona ni asunga yo osenge nini? Oyebise nini? So mutu mona ni asunga ngai. Nasi ngasunga na sunga yo na sungo na nini? Suna na posa na sungo na nini? Tala na kamera. Na sungo na nini siko? Oko sunga ngai soko lingi opesinga biloko basenga na classe. Selinga onyo so basengi na classe. Esengi combien? Na classe. Net pour la classe na tena fab. Basenga biso 20,000. Na item 10,000. Yango ndela sengi posu. Ah, donc faut 30,000. Donc 30,000 c'est équivalent ya ba $12. Donc sur $12 et mon ba peso et sungayo. Ah, d'accord. À part $12, nini sous ces ânes? Hello, donc ça nous bien. Ah, ok, d'accord.
Mais to sungayo hein. D'accord, merci beaucoup. To sungayo ka siko to sungayo. Si mutu moyo wa sungayo, yeba ke atala kio awe pa na biso hein. Merci. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Feu! Feu!